toujours vivre le bien tu vis bilile le kamalo bana ebele tu vis toujours en avant. balandi ya DMTV mbote nabino esengweza toujours na ngambo na biso po toyebi ke boza ebele o boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV boyebi ke DMTV memelaka bino masolo ya actualité mais tosalaka bino mpe ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité ba faits sociaux na ba réalité ndenge tozokutana nango na mboka ana biso. Alors lelo lisolo tongi tosola na bino ezali par rapport ya héritier wa Tanabe boyebi kaka utaye ko bimisa album na ye mi ange mi démon héritier au cours d'une émission à Betelbiso moi à Bamasolo mingi mais oh il a attiré attention à biso ça na masolo à Beti ya Werason nga personnellement dans ça commis poser question sur maloba moko boyo aloba ki na moko ya banzembo na yo tout de suite nga la mona ki maloba o ezalaki moi crête moko boya sala ki pa ya Werason bon crête na ndenge mo ya bien na ndenge pena teka ya konuire ya kosala mabe pour nga sala ka histoire ya enrichir moi muke ba parole ya maloba na ye mais nga na mona ki déjà ka s'adresser nango na Werason potanga ikomba Werason te na maloba wana mais ye moko esengo ezali ke ye moko aye ko confirmer qu'effectivement sala ki yango si ama ezala ki pe en réponse na Werason et ça j'ai aimé na mona que toko partager moi muke lisolo ngo na bino abeti pe masolo ya Bercy moi na boyebi ke Bercy alongwa ki juste à la veille a sorti à mi ange mi démon ba te belé en tout cas ba mona ki yango mabe kolongwa la veille a sorti album et en quelque sorte copé sa mninga passi parce que yebi ke mingi bongo local susa longola bakri na yo mais héritier ola longola bakri à Bercy à tika yango sauf que na moi générique mususu ambulance ou auto pe ko sala réintégration na ya pesa ki bakri yango pe abwakaki misusu pe na générique mususu d'après yemoko héritier nga informé biso en tout cas a bougé te à tiki Bercy bon alors expliquer biso pour quelle raison à longoli bakri à Bercy te pour quelle raison à tiki yango nazo proposer bino bolanda et bon on a si maintenant se retrouver pour que tu clôturer le son nabiso. Je rappelle que Boza Rolanda toujours chaîne YouTube Nabino DMTV ceux qui Boza na abonné tende ronanga mi abonné s'il vous plaît na chaîne Oyoko Bossa na pété pour activer notification juste en cliquant sur cette petite cloche au mona et quoi apparaître dès qu'on m'y abonné en onde makambo peut ko permettre na yo ora takali sous-souter ma prochaine vidéo to proposer na yo. Alors suivant cet extrait nous nous retrouvons tout de suite après. Défiété. Tu as dit que non, n'est yo mon argument balé la raté. Nana mon argument balé la raté. T'as la coûte. Avec une preuve à l'appui, comme on dit. Ça, c'est ingénieux. Si, quoi. Oui, voilà. Mais qui peut atterrir ce rien de danger. Je rentre pour mon papa chéri à ce qui est en danger. Bon, Eza Biloro Boé, au moins, Eza ma provocation moro. Ma provocation affective. Tout le monde ayoka kandate otu mola mutu po blaguer ba provocation bon on a bien provoquer PV na ngansone mais lo galoba mona mbala lela raté en réalité net okololi mona mbala lela raté pour moi mbali ma misno ba ko mona ngote po mais si go ton avandi pona bulele ke na bi ah ve komi bo il faut savoir na sema au consibiso pe côté msufona lela tam supo soulager nga pourquoi les longs là moi pas si mobo mais pour vous êtes si voilà sur le bagage on a tango wana ça va on a national bagage on mais guerre mais là le bien violence c'est quand même donc tu peux pas son ya blague pour na le bien ya blague nanya ko sabiso bongo il vieux Jésus plaira botika ngapena lela soki Yesu kuto azanzambe alela po Yesu banga liwa esa na père est-ce que bolongo langa na nzelo te makambo na oto mono yo ndengezala te na kokate Yesu na lela bon biso tu bana mbali to na planète terre nanya za mona mbali kolega Yesu wa ligi na Yesu na kimo elombe na kelombe. Voilà, merci. Donc, mon azo décortique. Et puis, il y a une chanson vraiment dans le style très urbain. Il y a Bolelo.
Mais je me suis dit, what il fallait bande à clipper en OP. On dirait moi je suis trop rumba, sur peu miser sur un. Je te dis honnêtement, diction, tournure de phrases, je suis tombé à mort. Oui. Tout ça pour nous clip. On a occupé Dubaï vite fait. On a ça 2 clips. On a occupé Afrique du Sud. J'ai des clips à faire en Afrique du Sud. Il y a Romanitou. Il y a les boss des boss. Sid Boy, Manzara Malion. Na Dubaï, on a ça 2 clips. Il y a Tsunami, Ridi Lumbe. Il y a Yen Moko, Eric Manda, boss. Donc, patron Mutambong Ebele. On a retourné. On a retourné. On a clippé Zara. Clip est un mambo belé, clip est un dépense moro, la surtout la personne d'être au lingato ça les langues. Les autres non seulement réalisateurs sont nés mais aussi na suna bilele. Bilele, bilamba en plus bilamba ngo tango ya ola tango bilamba ngo ya ba. On la chine passer les t'es pour biso to ça, biso to la ta pochine pas ba ya no so akenda ka. Ba ça lisango ba roteka na. Bazonyo ko la bilnon quoi. Siko ba ba te bosolo ezawa. Te batu bayebi olinga na bo na tiela mbana ngabo ene lo lati montre no bo mutu so balati montre ne ya Chine ya bo yobo ya yo la tango sute po ya lati ya Chine non to la tango biso tu me batu bazo baka ke yo oziango wapi so reza solo se yibaki. Voilà, héritier Watanabe, nous sommes en train de continuer tout en saluant bien sûr les papis les plus sexy, les papis les plus chics de Paris, donc Willy Mayemba qui j'ai dit bien de bonnes choses, mon VA d'Akweno, Yasser Nangades, Napesio Peba, Bambotrato, Dodo Wembankoy, Raousur, je vous salue, et puis Papi Kapai, Kapai, Tour du monde, Papi Kapai, donc les mystiques, Napesio Ambote, Liberté Elengi, pardon, Rossi Wasala, et Bika Liberté Elengi, les initiés comprennent. Si vous trouvez les solos, Nayoki sous générique Moussousou, Nayoki Nani la 4. Merci. Affaire ni mutakenana ina vanda gina ya. Au moins te na tangi na ko mone facile. Te yo ko te na yo ko ngai batu ezana batu bazana lolenge na bango mone na mokili. Menga je sais pas, peut-être au ko rappelenga mais peut-être sur na vanda na plateau morobo lubina ngali ka moi de la forêt nga na bandi ko luba makambo négativement na ndo beti ba propos morobo. Ndenge basalelanga natana mabenanga. Pour na la humain. Mais bah ma belle moussuna se permettait à cause de la télé alors on est na obak ça masumu inutilement pour na jana masumu belé autant que ko tsanga lifelo ole na lukana dimna ata ça la masumu na zo bak ça suko ça la masumu donc na fungola n'importe lifelo nanko te d'ailleurs mon a forcé après ça bolamu ba ma belle pene yé nango ya ndenge tout mais nga pe na sali bolamu nanko donc na luka pelo la nanko voilà mais Bercy j'avais pas trouvé bon na longo la ba crime nyons ba animation na nyons bana na tala no asala ngani bon soki ya boaki na kinga nini ezo longwa nini ezo bakisama nini ezo tikala otikian alandeko tuzara nenda na maison mère avant que tu na maison mère wana avant beta na ba orchestre to ya kana na maison mère biso ya mbaka tia ko kinpa ba vena biso la culture tamboli tia ko ya super nanga donc alandeko bonne chance à lui. Alors ça m'a ramené. Biloko to sala ki na mona etina ko longola ngo nyonso te parce que na ndenge ya orchestre ba obligé ngamna to longola tout. Ba mise banda ko le te ya longwa traisa pembe na sorti album alinga ki mouvement kufa na son botika azala tana bo po bwaki batu na epe mususu. Eza ba nyongo makambo bele. Il faut boire kabango ba ko ba kombo na bango po ba landela ete. Mais na ba crime mususu so to mona ke daki important pour Nabiso. Ambulance à boire en haut. Ta. Et l'on parce que bah crime sous pèse à bakri à animateur à tendo mon arana qui au monde crime monsieur d'araya orchestre. Tout à fait. Jomoraye boye ayo ko tegelanga cri. Ngana zwimbo ngana sombi cri. Yo animateur ya ko pour rôle non ya moi. Si ko tant yo bando boire kango ba mona ki yo mto bando boire kango. Mais tant mususu yo pété muto sala ki en. Tout à fait. Il a animé dans l'album, il a très bien animé. Et ça l'a fait bien. Mais la générique phare, autant Missala Liboso, comme il y a Longwaki, c'était sa chance na bateau Bazali. Mais na ba générique on a mis balé moussouana à cause de
Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes bel et bien en direct. Il nous reste une quinzaine de minutes pour terminer cette émission. Je m'en vais vous proposer cette chanson. Je suis fan parce que j'avais eu l'exclusivité de cette chanson. Il s'agit bien sûr de la chanson Racker, une chanson dans laquelle on immortalise bien sûr Rachel Fouta, l'épouse de Moinet Mvwandu, que nous connaissons tous sous le nom de Ted Tendai, à qui j'ai dit bon dimanche et bien des bonnes choses aussi à Tumba Masikini, Jamarco, bon séjour à Kinshasa, à Percy Tumba qui est là, mon vieux Ibrahim Lumbu, je vous salue, et puis total respect à notre vieux Pichu Mondele, 2 fois Bogar Napouche du côté de Kassumbale, ça, pour Paul Pan de Sarkozy, on vous salue aussi, sans oublier bien sûr Patrick Mossete. Nous allons suivre bien sûr c'est quoi danger. Nous allons suivre ces clips juste pendant 2-3 minutes, le temps pour nous de revenir pour terminer cette émission avec 2-3 questions assez poignantes et puis on va se retrouver. Voilà, nous sommes de retour, hein, Boti Kolandawana, héritier Watanabe. Alors, Nanyango a Kosabiso, que moi, Mbala Lelagate, Waneza Maloba Moko, tout le monde a yebi, que la musique à Congo, Mouto Alobara Yango, Zakawera Son, Bobika, Ye, Alobara, Moutomoko, Alia Pilipili, Alibela. Donc, Bamissia Nabiso, Moutamtazanamo, Batik Naï. Wera Son Tik Naï, la Rawana Tangazolo, Bonire Moutou, Alia Pilipili, Alibela. Donc, Ye, Atadame Pilipili, Te, Oyoga. Ça c'est Wera Son quand on a le bas moi la raté abendi kaka bongo wala mutu to ayeba ke mwana mbala la raté wana makambo Wera Son azalaki ya koloba. Alors héritier ye na cadre kaka ya ba recherche avandi atala bi o menanya fenta bisoke mwana mbala la raté afuya pena talibo ke non Jésus plaira. Donc ce que Jésus alela ye a prêtre donc mwana mobali ya liboso hein alela bon ce qu'on nga so na leli mabeza pe surtout ka olela nini azolela bolingo ça dit que même na Wera Son ye mo ndenga vandi wana quelque part tam soutanga zako linga mampata na bandeli peut-être que mampata pas les sakaye c'est yangona ka mo li solo héritier alingi mo mke ko betela biso et c'est de bonne guerre. Moi je pense que bongo eza mieux hein que ba crèche mususo to ala nango neti crèche aboye ezo même biso na débat bon Wera Son le ben mo na mbala la raté. Pourquoi? Je pense que c'est par rapport à la culture na biso, par rapport na ba mœurs na biso, par rapport na ba habitude. Tant biso tozoko la mingi ala kiso bo na palais bozata na bande kwa basi yo mbali soki mo na mbala zo la ba seko kutu ba ba memo na mbala la raté zo ka soni tel boso ba ninga no boso ba basi zo la donc et ça rappelle na bongo ndeli solo ngo ndenge et ala ka kobeta. Alors sur base de ça Wera Son parle ko confirmer que mo na mbala la raté mais keba na bolingo. Je crois que même Samson allez là yango monique a rêvé ça force na côté zako bata ma rêvé ça yango pas Dalida et mbala moko pe boebi ndenge sugela ki Dalila ndenge teka ki pe puis ndenge makasi yaki kosila. Et donc je crois que les deux hypothèses trop vendre peu to sangisi yango na Wera Son na héritier Watanabe bana raison parce que exception peut confirmer ka règle. Donc à toute chose na règle ni surtout exception ezanga nango te po yango nde confirmer ka règle ndenge et tolobi. Donc voilà, moi les solo tongaki to partager. Moi je pense que memi héritier memi biso kutu na moi côté moko scientifique hein, ça dit que moi débat et ko comme nango pe moi lengi plutôt que za la baketi moko du genre neti ya kofinga du genre mafinga mais baketi ya boeza kitoko. Donc à soulever pena moi réflexion nga et pour ça nga pena na banda pe moi ko réfléchir. Alors na sujet il y a Bercy moi na boki ndenga pesi réponse na je pense que quelque part azana na grand cœur parce qu'il aurait pu carrément kolongola ba kriwananio surtout pour déjà babandela ki studio pour ambulance auti ko zonga et directement ba koti suna ambulance studio ambulance pe a longoli biloko ya Bercy. Félicitations na azak animateur ya makasi ba beta ensemble na Bercy na wenge musique à maison. Mais je pense que Bercy a yebi ba a capacité na bien évidemment mais héritier expliquer biso pe ba réalité auto yeba na biso pe zakana ba crime sous crignon surtout za animateur ye mokote ko za la pe mokolo orchestre a somba ki cri yo animateur onde ozui au bois ki yango wana za ba réalité tant ba lamba ka bango moko album tant ba lamba ka générique ndenge et ça la maga. Donc voilà moi les solo mon ketonga ki to partager
partager Nabino par rapport na Malobaya Watan, na Etali Werason P, na Bercy. Moi, na soy bosepeli, botika biso moi like ça la toujours bien, mais soy bozape na moi point de vue, hein, Yabino par rapport na sujet de to solo liawa, botika biso na commentaire et ça toujours P malam mingi. Merci. Bomi abonné la chaîne DMTV TV, hein. Dès qu'on s'abonne, qu'on bosse en atte, qu'on active notification, juste un clic na petite cloche comme on est quoi apparaître tant qu'on m'y abonné pour qu'on permettre yo ratakal souter ma prochaine vidéo te proposer na yo. Encore une fois merci pour na quelques minutes yo accepter Koyo Kabiso. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.